koleka bato tuku sambo na motoba bakufi na likama ya masuwa na Kongolo na ebale ya Congo na etuka ya Tanganyika eyebisi bayi société civile na bapanzi sango. Masuwa na nkombo ya bana bamo mazindaki lundi pene na mboka kiyambi na koluka kobaluka pona kozonga na Kongolo. Nzoto motoba ezwamaki lundi. Mokambi ya Nord Kivu, Carline Zazu Kasivita akangi lisusu engumba ya Goma pe Ruchuru sima na bato baike kozwama lisusu na COVID-19. Bato zomi na mitano bayebani kozwama na bokono boye na Nord Kivu kasi ekolo Congo démocratique ekomi na bango koleka 1629. Human Rights Watch elobi ete polisi ebomaki balandi tuku mitano na mitano ya Nemonda Ntsemi mokambi ya Bundu Diamayala kati ya le 13 pe le 23 avril na etuka ya Congo Central pe na Kinshasa. Human Rights Watch ebakisi ete polisi esalelaki masasi ya solo na bokangi Nemonda Ntsemi oyo centre neuropsychopathologique esakoli kozala na maladi ya moto. Mikolo zomi na mitano misusu mibakisami na botiami na bokangami ya évêque Pascal Mukuna mokambi ya Eyamba Aseka pe ya Lingomba éveil patriotique. Pascal Mukuna aboyaki bazuzi bazalaki kotuna ye mituna na koloba ete bazali se ngambo moko. Afundamaki na mwasi moko akufela mobali na kozwa ye na makasi pe na kokanga mikanda miandako mobali na ye atikaki.